congoyasika.com, congoyasika.net, c'est votre site. N'allez pas ailleurs. Vous allez trouver tous les infos sur l'Europe, l'Afrique, etc. Donc je vous conseille d'aller sur congoyasika.com, soit congoyasika.net. Ali Ipupa, French Kiss, Holoketo, Utala Loketo, Nakosenga, Nazosenga, Nazosenga, Epa, Yako pesa, Sala yo pesa ye. Ah, pardon chérie, viens m'embrasser. Pardon chérie, je meurs d'envie de ça. Pardon chérie, viens m'embrasser. Pardon chérie, j'ai envie de toi. Nzoto ah nzoto chérie nanga tati nakosenga bizu ah ni de kiss Katangi petit na yo le grand journaliste en Scandinavie hein na de robeta soirée na confirmer na soirée car na ngeza la koyeba musala na découvrir bino un grand artiste à Betty Zénith hein à Betty Olympia à Betty ba concert par-ci par-là beaucoup découvrir na opesa comme on beaucoup découvrir un grand artiste pour ngana za rechercher na journaliste peuple na journaliste oyo azoa kama na se mission en poisa donc na opesa micro à se présenter et tout contre na détail émission na biso mkolelo vena Maurice premier kanya lobaki les seuls journalistes en Scandinavie yeyo petit na yo triple B na bandi la sous je ne sais confirmer et tous les artistes à se présenter et balandi à www Congo Yasika bolandaye pour les samedi les amokolo ya sengo et bana Paris na mitu va se retrouver hein ba peuple va se retrouver donc tourner ta solo artiste tous yo on a pied levé boyer à ton Stockholm car en ngezala qui se présenter comme on a ni balandi à www Congo Yasika ba quoi. Ouais, bonjour d'abord bola talaka journaliste kitoko boye vraiment donc aspect belé donc les kelinga donc ngai comme on ngai za bienvenue Konga donc Bivens Konga ba yebi ngai Bivens Konga. Merci balandi à www Congo Yasika l'artiste a se présenter comme on est bienvenu Konga ndeko ngai bienvenue artiste ba yebi yo kombo wana iko rappeler batuna nini kombo wana artiste iko kombo na wana opesi wana ba yebi yo pesa mo allusion fungola batu ba yeba vraiment que ozanani osala kanani osala nini. Bon, bienvenue Konga nayebi ke kin o bapenda balanda penda muziki bazomona bienvenue Konga zalaki aza toujours azaki drummer ya ex président ngai Fali Poupa donc drummer na bino na beta trop j'espère boyebi na beti ba vraiment ba sale belé donc préciser na beta Olympia na beta Zedon Olympia na 2007 na beta na Fali Poupa na beta susu ba salle mo belé ba Afrique donc na beta susu Zénith na 2010 donc et après donc mais siko to kutana business to se retrouver koto yo donc vraiment parcours ezamo moulai donc na beti moi mingi vraiment na beti mingi à part wana nan so na bina zonga donc na uti nan pa ba vie na nga na pesi ba mbote à trop ready à miss donc na beti na ready à miss na sali 5 ans panaye donc ba massa tout ba yebi donc surtout na Congo ba yebi mais ba archive za tilelo so côté na ba YouTube au mona ke dans na uti pe na mo musique na musique yango donc tilelo pe donc tout beta kaka donc doumer na bino bienvenue Konga ba yebi ngai petit boka ba kokoso et tilelo na zo mona donc ba doumer ebele donc devoir ngwana ngana bimaka na eloko na ngamoko donc ngana kopiaka na ngai te na bimaka na eloko na ngai ba yebi donc système lokolo donc lelo ekoma donc partout na ba église ba betara lokolo wana donc na ebité quoi mais nde ba lo ba kaka biso apesa so ba merci te quoi toujours merci te ki na eloko to sala to na lignée moko boye
ba auto na ko yoka ba vina biso ba tisinal campagne yevement na yoka trop ba vina nga champion mais après biso to yaki goya ba masa ba zebele mais ngai na yaki na eloko na ngai na kopia ka muntu te j'espère so boyoki ba drum nga na beta ta na Arsenal de belles mélodies ba yebi na album afali ya mibale boyoka ke ba tempo na beta ba ligne na kenda nango ezali nga moko si lelo ba ligne wana ezotika leke partout à beta rango donc na kolobaka ke ba pesa so merci te yango moni ti lelo to se to fa kotoyo mais koto te okolisa ngo lisusu to kolisi yango to zo beta donc to beta pe ba ndeti bo esko to kuta na Stockholm ngaza na France na uti France donc na yeka rara pour na musique na monte nziki mo na studio donc na beta vite fait après na ozonga na ngai donc yango moni to kutani pe kaka donc na nzela donc bana kin na yebi ke boyebi ba masa na waze bele na yebi le ba mona ba osepela ba Rick Ndombasi na yebi ke bazomona ba osepela Rigo Ndombasi bazomona bazosepela le ba mona nga sikoyo ba mona donc na ndoyi na yo bobo o baba donc yé pena donc na mupanzi na ye donc mupanzi n'est pas ali quoi mupanzi na ye donc Mary Gates ba mbote à trop donc basé belé dans Suède awa na pesa batati ba mbote à trop ba donc bazo sepele ba mona ngai bienvenue Konga donc ça laisse moi trop quoi donc voilà. Merci Karangé Tolobaki balandi à www.congoyasika.com Tolobaki un journaliste il faut ozwaka ba inkoni star mais aibanité ozuye et le ça journaliste moi na donc recherche pendant tolobi mingi tolobela artiste à lobby tolobela artiste à lobby et à solo libe venir Konga boyoki donc ça artiste engagé aza ayembaka abetaka drum asala tout donc tu découvrir tu tenter en kovanda tu cortiquer vraiment tu kota vraiment dans coucou ya masolo pas lobby qui azo merci ex soi-disant ex-patron naïe, à merci. Et biso en tant que investigateur, en tant que votre humble serviteur type B, journaliste, il faut changer ma solo, au lingo lingate et zabongo. Donc moi, on a une moto naïe. Donc il y a minute donc Rick Dibou na fait de se retrouver. Quand on est à kaka, donc il bana tout a fait là na roya. Vous allez la tromé na roya, to beta na bien surtout dans autres. Donc na ko remercier yo, to ko sortir en kovanda, to développer mes émissions na bisto kota bana kati en kuku, to tout na parcours naïe et to tout na déception na nini waza na ngona artiste na ex patron naïe ou tout en kombo na awa to kota na kati masolo. Donc Rick photo na simaka yo ningo lobaka. Quand na bisaka yo yebi masolo, donc les génies ou kangi mboko na tamuke. Donc tous attaques au pays mais après tout côté na kati masolo quoi donc merci allez tonana Eric photo tonana balandi ya www.congoyasika.com balandi ya www.congoyasika.net quand to lobaki to changer siko masolo to vandi pona to beta vraiment o ezana poisson misala kuku pour masolo ali ki photo lobaka mingi o ezana terrain et to ba pe réalité ya makambo zo na diaspora. Et un artiste na sepeli na ba vérité obimisi et un parcours non na siri balandi ya www.congoyasika ba sepeli na minute yo balandi parcours na yo ser na nga Benazo Victoire alandi makambo oyo donc ser na ngai so na bina lela on a leli mais to nyata donc mara chouchouna c'est propre à sentir masolo c'est na la diva na Belgique kilo ya Congo masolo ya ngolo to mingi artistes de demain pour bango batona venir mingi les artistes de demain donc la signati c'était pour comprendre et artistes nayoki ba makambo na yo lobi nayoki parcours na yo et to lobela mingi nanu art na yo est-ce que vraiment na musala oyo obino bosala ka balanga nzembo negi bosunga ba leader na bino est-ce que na parcours na oyo pas ça et pas ya ex leader na yo est-ce que vraiment vous se retrouvez na musala oyo sala pour erzo ba album wana eza album moko makaki diaspora tango zo tanga ba salouane ça sal moko mythique les preuves années que je t'apprends à cas de la presse biso ba journaliste Tom Sorbasango ex patron na yo a tchaki même concert il fallait bêta le 14 février na Zénith de Paris mais na makambo yo ndenge zo les concert annulé yebisa biso vraiment est-ce que vous a vraiment satisfaire na parcours na yo vous avez pas ex patron na yo vraiment vous en la parole. Merci journaliste propre bola donc ngala ngolo baboy nakolo baka te que oui ou nakolo non mais pour moi nakolo baki parcours débit c'est toujours un peu difficile tu vois tant que tu as un groupe et bandit tu as qui vraiment quand tout le monde qui m'a bien causala et après tu as un bêta toujours bêta bon du tout ça tu as un album
Maintenant, comme il y a une place qui fait tout bêta album, et place où on a il fallait quand même se retrouver quand même, qu'il y a un bêta qui album, vraiment, à souvenir moi, malam moi mais bon, dommage, tout bêta qui, album était kamaki, tous autres la carte qui oyo, bango baswa qui mais bisope, banabatu, netingai, donc bienvenue Konga. Msala ngana salaki ata na beta ki album mobimbate parce que na rolo bateki na ngam na beta album mobimba ngana beta ki banzembo na yebi na beta ki ya live ba yebi musique ba yoka ka o isa live o bas programmation banzembo na beta ki ya live quand même na beta ki bien et yo canapé j'espère que ba bicarbonate kokoso wana ba générique yo kana donc banzembo msu na beta ba live yo kana tu vois mais et après bon tout ça la ka ndengwana. Tout le monde a changé mes salaires en côté. On a changé mes salaires en côté. On sentit que les salaire quand même. Bah moi il est carabisou caraboué. Mais tu as la répétition chaque jour. Tout on a ça la répétition chaque lundi, vendredi. Tout ça la répétition. Tu as à 9h, 9h, 18h. Et après répétition on a tant sous on a ndengwana. Tant sous transport pesate. Mais tu as bien l'habitude de loger musique congolaise, c'est comme ça. Pour qu'il y ait l'esprit. Mais bon, dès qu'il y a une musique, donc ils ont un tête, ça mouvement, bien. Il y a des choses qui sont il faut te saigner. Si tu saignes, tu vas bien. Mais ce que nous savons, c'est que il y a des tarats, tu as beaucoup. Attends, la musique, tu es bêta. Tu es bêta dans la poto. Tu es bêta. Azo mona valeur de loko ozo sala azo pesa mon valeur ah la musique qui sont bêti fiche de paix la musique ezali mon pena fiche de paix na yo tu vois mais siko na biso na Congo c'est fiche de paix ezala raté donc loko non ça se passe ya mona to non ça la musique to bêti ba disque ezo yokana ba image qui n'est partout mais biso moko ba biso ba bêti to na zuka bu pourquoi c'est pas bon parce que ni tema tant que ça peut bien tant que et ça bazana bango bien baza bien mais pour nous ko et depuis ba artiste na yo qui bazala pe bien ndeti yo mo leader ils ala toujours na musique na biso Congo donc na sala ki musala o nga na sala ki mais et après bon na mona ki vraiment que et ben nos produits bien té réponse na nous allons ya bien té to nous allons soka ndengwana seul mkolana bobetité ezaka ndengwana bomi ko senga mais musala ni ndengwana foko senga finalement na musala nga na salaka musala nga ya des baguettes na beta tant on a une énergie chaque jour quand même fin du mois quand même na sala bien na mona pe quand même tellement quelque chose na futa ndaku na za na bana donc tu vois nyonso wana no senga ke il fallait organisation mo rezala mais biso na ba groupe bon na éviter so ba groupe nyonso za ndengwana na groupe nga na beta ki na oloba organisation na zala été tout ça ka so to beti lelo lobby te kutani tam susu na rep ba pesi so quelque chose o bango ba pesa mais ezaki yango pété yango te na ko tangelo tam susu ba montant to no ko zo tam susu ko kam na ko lo bananga pe yango parce que bon moni faut pas ka teto ka shaka maka munyoso suko ndo ko zo o ba no ko zo lo ba yango pe o bombani so bombi yango mo ezo bimande to ndire donc biso to kosaka biso to betela pas leader na biso to kosaka na mtu la faut que la vérité tout on obeta na kin wana blanc to beti tam sur concert na kin to ebaki biso mo tribi na kin na to beti concert na ebite seringa la longwa na cresse to no zo $30 so na beti concert na $30 so na beti te no za ndengwa so to ken Afrique to beti ba tourner to no zo $100 so to en Europe to no zo €5 so na kosi na yebi ke bana mai na ngai o te beta na mo ba yebi na lobi vérité parce que to bombaka trop. Donc voilà quoi. Artiste, merci quand on est dans la balandi WW Congo ya sika, ba bili makambo ya sika, ba artiste ya sika, ba masolo pe ya sika, Vanessa yoyebi makambo yango yo kana nsa ibinoke to ko kota na masolo na ndenge réalité, mama nanga Aniki Moluka na bien ko lokolo loboko, mama nanga Aniki Moluka na Bruxelles, lokolo loboko masolo yango yo biso to lobi mingi ba artiste ya lobby. Mingi Bartrice ya lobby Vanessa Cavalli na Paris kaka ndenge zalaka ba masolo yango ba vérité cachée yango yo ba vérité cachée yango yo kaka neto lobaka ba vérité cachée yango Guillet d'or ba masolo yango yo artiste na beta certain kambo na comprendre te ata Zénith to beti maki Olympia nuit mobimbo be Zénith be Bercy €100
Mais voilà, je suis là. Ezala ngwana biso ato komande ba mandia so na moni bola fina nda emangwa bola nde libera ngata lich libera ma basket wana na beta tam na kina za tamwa bien ouais bien sûr ezande ngwana quand même pe artiste biso artiste tout so artiste oza la au moins te ke ma trop il faut ka ko bunda donc pour nous zonga bien to zonga na biso te na ba salaire en mouvement te zonga bien te na kino pour ba futi biso bien te to zonga soki na ye na luki bola na luki directeur bo libérer ngai na luki ba massa na ngai to kutana na bango awa na mikili comprendre bango ne ba libérer biso mais na salaire en mouvement ne mo lo bien ndenge pesa la rare mais to beta ngana ko bomba te to beta Zénith to beta pena Zénith après lobby na ngo to kuté na hôtel pour après Zénith to akisko na hôtel to vandi to lali mo apongi mo weti ba 8h 9h to la muki to kitina se to vandi pena boinit na restaurant. Bon, c'est je n'ai pas eu non, il y a l'enveloppe. Oui, puis tu as oublié à tout ça, on m'a attendu moi mouké quoi. Pour les pour la Zénith. 100 pénézo bimako. Moi 100 €. Bisonios. Na lobby te que pour biso na mouvement na les agité ko yo faut zo likolo té. Biso so zo pena prix moko 100 €. Mais le mo bono lo baké, ex-président na il fallait pas. Azana ba idée ya bien. Muni do senga ba idée wana ifale sikoyo. Mutu moko pe a pusango pena do ndeti bata bureau pe ba esa pena ke o ya lobby bon ça va président bien etikala ndenge wana. A proposer biso lo moko boy. Nazo e ba yango. Na ko bosana ngote. Alors tu na biso bo bino bo mo na ndeni. Est-ce que bo mo teke na ko ba na okangiselo mo boy ki na fin du mois. Bo beti to beti soit tourner. Ou to beti mais na fin du mois na libérer ndé biso ba no sa biso na quartier la terre. Mais bon, ezaki idée bien. Mais si vous avez un rappel, vous avez un montant. Ça, c'est jamais. Nous avons 10 concerts en Afrique. En Afrique, nous avons $500. Nous avons 10 concerts, nous avons $1,000. Vous comprenez? 10 concerts, nous avons $1,000. Mais si vous avez à la fin du mois, 10 concerts en Afrique, vous savez que vous 15 jours là-bas, en Afrique, dans le pays d'Afrique, nous avons tout Kenya. Bon, nous avons un concert. Tout est ici, au moins, à la fin du mois, au Libéry, vous avez $200. Au moins, ici, il y a des salaires qui sont moi. Dans l'Afrique, vous avez 10 concerts, vous avez $1,000. Mais dans moi, vous avez 200. Tu ne dis pas que vraiment, à ta bise, tu ne vas pas réfléchir. Parce que, avec ça, il y a un montant. Le salaire, il y a un salaire. On a bien venu dans le Libéry, vous avez $600 à la fin du mois. Monique, on a une vidéo qui nous a 4 concerts, on a à la fin du mois, nous avons 600 dans le mois, on a fait à palais, on a aidé ma famille, moi je suis soupé et dengai. Mais ce que on a biso mais au plus ça soit montant on a reconnu. Ndé na oyé baké dans nos aboué na fin du mois. Donc presque biso nous stoli ma ina biso ya monter. On a pour frère qui na zora ngai chaque concert. Mais chaque concert on les élèves ya monter. Ndé na biso wana. Attends na poto to nous zora ba €100 chaque concert. €100. Tu peux être des concerts qui tournent, tu peux être des concerts dans on a 200 €. Des tournois en France ou en partout, tu as 200 sur des concerts. Oui, tu as en 2008, tu as tout ça la studio Arsenal. Arsenal de belle mélodie. Tu as ça la studio. Après ce bête album on a la poto. À Paris, Tu bête en à Paris. À Paris kuna ba. Premier concert tu as dit bon, les studios tu as un visa il y a 45 jours. Nous ça la tournée et tout ça studio bon ce qu'on va viser comme qui na peine aussi là. Tu as bon des concerts moi tu bête en Belgique, tu es en Bruxelles. Après tu es en Berlin, en Allemagne. Tu bête des concerts kaka. Après des concerts de bête qui on donc tu as 200 € dans la poche. Mais tu es qui studio. Tu vides studio et c'est qu'il fallait ba prolonger moi nini. Ba séjour na biso et puis ça guité. C'est qu'il fallait te zone. Parce que chaque jour tu as un studio, chaque jour tu passes un temps dans le studio. Parce que tu as qui comme ça là studio. Mais il s'en a si cool. Tant comme que bon quand la bisara fait aux ongles. 200 € dans la poche. On a besoin de ce qu'il le bana bandal peut baoser là qui est artiste même so bae. Yo ebika bandal. Là yo massa na bandal bazutal.
talaka bandal ba balinga na tango ye na ya kutu na sala 5 jours na Olympia 5 jours na zonga na ba na zonga la $250. Non, mais nakati ote artiste makambo yo kanya lobaki il faut ko lobaka parce que quand on dit que makambo faut ko loba la vérité biso to presse oyo ibimi na nkukuto misona mpoasa hein to bimisa ma solo azar artiste ya terrain moi na bandal moi na mabele do vient nga Agazul Zuleman petit na yo triple B na lobaki journaliste o aye ko changer ma solo petit na nga Mbweza petit na nga Edingo petit na nga Chibamba lodo ba staff afali na pire esprit o eza ma solo ya venir ya lobby do soto lobe la bino petit na biso na kuzu bo comprenaka donc biso après to bimisa ba vérité ezanga kama mabele artiste na biso na mabele a so la mboka donc mec de no place ali ba vérité lukaka yango yo maman na nga yu mutu mosi ba vérité lukaka yango yo. Parce que quand on dit les artistes engagés, tout à la mission à lobby, bah on a un message, bah on a un message. S'il te plaît, na katiote, pour nous rabat balba qui a absolument la rabenga. Biso oba, soit disant le moment to qui marre na poto. Bah eba raté. Pourquoi? Bah mission belé so bah eba mso bazonga ba mso ba kima. Fait to zonga biso nyonso. Parce que toi rim voyage à Liboso, tu auras 10 personnes, mais to zonga biso nyonso. Tu as deuxième tournée to zonga biso nyonso. Mais pourquoi troisième voyage ba mso ba tikali? Total bon dans les bandés et après ils en ont bien ba condamner toujours biso oh non bino kima mais tellement biso ba masse ba ministère ngo to tikala to ba vérité il faut ba vérité pourquoi vous tikala pourquoi et ça parce que comme tout ça la bien té na mouvement salaire les ala raté tu vivre ndenge moko bodo ngo tanti faut to senga kaka mais musala na ngao na ina obeti na poto quand même faut quand même nazala rapper quand même na betipe parce que tu bêta vraiment bat ba bingai ba que bienvenue na bêta so na ni ata donc tu siko donc so na ni ata ka bina que non témoin on ba lui a bêta pa yanga ya makila ngana bêta ba disque non so na bêta simba wana so vérité na bêta pa vena nga redi ya miss na bêta kuna na bêta ba conseil bena vena nga redi ya miss andima petit na mais bon on a joué chance TV tout ça ne ba tourner belé andima petit na ti lelo vie pena to kuta na neta msupe na France ou à Paris ou en AP petit c'est bon mais faut la vérité pourquoi y a bola faut la vérité ngai mandon qui na mouvement na zolo ba on ndai na loko monde na sentir que na nozo na salaire te na leso na beti ba pesinga elo wana pesinga soka la bimika kana zuka express tina kita parler la rangi sinon o wa futinga et sinon et le but est que tu as qui m'a été to bomba mais au bomba combien il y a $30 dans le concert. Na kin $30. Yango bomba est combien? Na mwana na futela ndako. Talaka, tayo mo bola. Ba kundala ka biso tento tikala na poto. To le bipete que poto za soki ndenge nini. Non, to tikala ka koto parce que koto ezala quand même ezala ba avantage mo ebele. Pourquoi ezala mo avantage ebele? Yango moni mona na ko tikala pe na Kenya, na ko tikala pe na comme susu. Mais en Europe, parce que tu es dit que mboka ba 3. Nous dans 3 na donc tant aux ça le logo bon on a des réponses dans aux à la paix bien. Donc voilà ya on a na préféré qui tant on a yo beta Zénith na sali tourner ngala ki marimba morote ke lobby maman na ki imité na sali tourner là nga. Tu sais tu beti ba concert belé to ke na ba mboka mo belé to beti tu sali tourner tant comme que to zonga lobby mais concert à suka na beta rangote parce que j'en ai marre na mon niveau que non c'est trop na beaucoup mutu na biso que est-ce que nani da checker la mai to checker la mai ndini combien to zo la checker la mai donc ça combien nga checker la mai te na mona que non mais kin ba benga pe ba masa ba benga ya tu ata mo lo mo boye 4 pine mo boye me ma na rep na ça na ngote so pour que ça leader reprise excellent témoignage mo boye mais danger. Il y a réussi à comme un ami, on a porté combien de fois? Excusez-moi, 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 mais on va me la vérité. Parce que, vous avez raté pourquoi on a tiré dans la poto. On a répété na ça vraiment amunyon so. Yo poza kipe na ba kamuna yo. Vous avez payé, vous avez na ba charge mutu na sima na yo famille ma bibele. Mais na musala na sala quand même fallait peu qu'on reconnaisse en haut. Comprendre on reconnaît en oui que plutôt ben schématiste plutôt boire à battu plutôt non boire à terre na ouais pena libanga bo na PCP bo tam super bimi na ngote mais quand même on t'a bien bango ba sala la musique parce que c'est moi non za la que ba ministre ba mbara na be ba ministre fali ba mbara na be car ba schématiste ba beta bien quand même
tant pour moi ba lo ba nengo na mais protéger ba instrumentiste ngo ba maso ba betara bien mais yango ezala yité tu vois Dieu to bandi le loté ba to ba otala ngai to bandi le loté na ba na ex présent ngai nga depuis na ba New City to zalaka déjà nga na beta toujours drum na ba flamme ko to ba zo beta ba guitare to bandi musika to yebana déjà parce que tant on a yaki nga na pas ready nga na ka te ko dire ko no bo ça va et na ko lukate biso tant ba annoncer que non ba zo luka musicien ba beta les concerts nga direct massa na nga na ebaka massa na ngai mo boye na sinkino wana kombe ko bunga te massa na nga mo boye Patrick Mubenga massa na nga na mta mema ngai ya sanga ya nde nini to kendo beta concert wana amema nga tipa fani na komi pe kumna faila amoni ngai na rap mo boye amoni ngai konga nde ni sabo c'est bon nde ni to boseti na bosa pe lobi na ngo na kimi na ngai na kina nga rap ready ready atinda ko bat baluka ngai ayoka ka ndeti kaka après boule na school lendemain on ngoli sous fallait uta fâché mais ni no mona été parce que on a na lo mona maboko ayebi que bien fina bosser to beta ba concert na ba inter premier concert et album né à 3 chemins Simba tout le monde ça va tourner donc pour dire que to bandai musika mais to zena logo te ngala bima na mboka na zena na logo te na lobango na zena logo te parce que bandai ko pisonner bisoté batnanga babimaraté na disque c'est na PC bimaraté donc valeur na biso zalagité comme so ndeka ba chanter ba la valeur bisoté biso instrumentiste c'était bon ça on vivre ndeni bon futa biso ta moi bien et mo peut attendre ndenge ata mona sima mo bine konga yo simba ta mo loko yo futa ta parler mais rien aussi comme ça on a motiver ndeni ata to na poto tozonga kutu ba 5 jours tozonga ba 1 mois na ozonga bo et na zonga ka ndenge wana non yo na préféré ki na sika nanga koto donc ba na kin na bi que eza moi longtemps to monana te ça fait longtemps to monana te ezaki parce que ngapna na coin na ngai na lolinga na vandisa makambo nanga gloire à Dieu makambo c'est bon et vana nango donc na ndenga nord quoi mame vana nango donc non ça finanga mais toujours ndule na tika yango te na beta ka toujours na beta j'espère na beti album mo beli na Paris wana bato bazoyoka bayoki so telle ba CD au monde qui na participer dans l'album mebele ya Mirage album Mirage inscrit bayoka ki ngam na beta kango deuxième album na et en plus na beta tina ba église leti massa na ngai mo frère na ngai mo bazana Strasbourg na France comme on a des dictateurs na to beta l'album mis à part so yoki album wana na bi ke na peso CD yoka ngo ka pena ke non musique ezo beta kitoko banzembo zo mama kitoko donc na beta partout so ba benga bienvenue au beta na kinanga na beti donc surtout ya nzambe to kobosa na ngote talaka yango fait donc yango kutu donc na comment on se pela kutu na beta ngata ata ba pesa ngate lokote mais oui parce que souffle des vies so uta mto pesa biso tu vois donc bola ngona ngo biso ka yango wana donc toujours na so merci te yango na kimanga nanga. Donc masolo eza kafu masolo donc on a le bara côté les maza côté l'enkelo karani na le bara donc côté les maza côté l'enkelo glisser au selemuki et la kata kinga masolo luka ki yango yo fils evala artiste engagé Guyen masolo yango yo mingi artiste engagé mingi l'espoir de demain et qui quoi Congo Blanchou masolo yango yo nazana ba question ngai oyo ba collègue nanga misala ba poser nga Liliane Mondeke na petit nanga Stéphanie Monsieur Lala ou que na délégation événement oyo zalaki grande marche et d'espoir au SM à Paris et Trobé tapé c'était moi na rapide kaka na annulation concert à JB pour artistes et donc au lobby là ba fan na yo bana certain bano balandaka yo ba yo ka vraiment mot de la fin na yo na passage nord à Stockholm et au peut s'appeler mot de la fin na yo na parcours na yo ndenge pe ko ozo continuer ko sala parcours na yo est-ce que oyembaka oza mission international pour bana to yebi ba via ule longomba azaka dormir ya vient biso muto vient biso papa wemba mais lelo yakoma na biloko na écoute donc yakoma na niveau international donc question na ngezo ya oyo président Bambalas quand on a lobaki ya bisenga triple B jeunesse mso kaka yo muto le service message tout na biso artiste ba question na biso tozolinga bana Stockholm ba yoka pour na artiste makamune komi awa po balobaka la voix du peuple c'est la voix de Dieu peuple elingi musique éducative
communauté congolaise elingi musique éducative. To boy musique était mais balobi musique éducative. Donc message oyo kota, message pour na mboka, message pour na bandeko na bana diaspora. Est-ce que repromettre bango nini hein, repromettre bango nini est-ce que okozala na capacité on a un jour que bayeba yo un jour qui opesa bango message pour eux ezali Congo ya sika balobi makambo ya sika ba jeune ya sika masolo ya sika repromettre bango nini diaspora qui un jour. Merci. Merci Bola. Ils ont un projet, tu vois. Donc, biso da koto yo, yebikara donc tout ça d'intégrer déjà koto. Donc, l'éducation des gens, ils ont bien et comme d'ailleurs bien parce que même tout le monde ah, ils ont tout le monde na ba Congo, tu vois. Donc, pour moi, na rolo ba ke ba o salamaki bolimbisa bango, mais o biso to ngato sala parce que tout un artiste, moi biso to ba vrai ba musicien, tu vois. Donc, on a sa betara a better instrument donc il y a des vrais musiciens donc il n'a pas que ba o ba bana ina ba ni ba o ba tanga pena musique ba ebi donc ngala za polyvalent ba o ba ebi ngai tam soupe ba talent no bombala ngala na embaka en plus na créera ngala créera pena ba introduction na créera pena musique c'est bon toujours qui chance te tout ça là qui mais si vous voulez te vendre boyer donc là on peut ça pena nzembo boyer pas na sali pena do intro na sali pena donc tout sensible que nzembo pe ezula ti pena nini donc ils ont un projet na bi que un jour songa na sala album nanga so na ça to single nanga et vous avez nzembo oyo ke e ko éduquer bato tu vois pourquoi pas to yemba pe nzembo éduquer bana et ça il le côté éduquer tant to zo ka pena ki pena ke ah nzembo yo garçon surtout jeunesse mingi jeunesse bana na biso message pour la jeunesse c'est ça donc il y a vraiment oyo na loba que jeunesse vraiment cette fois-ci vraiment boza la kimia donc biso tozoya fitir eza biso na bino jeunesse donc to lukelo ko moka malamu to na sala ke tant on va na ndako zoyo kapena nze mo éducatif et ezo éduquer pena bato éduquer biso ba jeune donc ils allaient bien ils ont raté que non que tout là que ça va tout ça sur une dignité tout ça dans société biso to ya lobby tout ça dans monter donc il faut plus biso vraiment donc il faut éduquer pena ba jeunesse vraiment parce que lobby na biso bato zo bateke nzamba otala likolo nzamba azali au monde lobby na biso ya nzamba mtaye bien donc voilà donc le ganga na lobaka donc na ba combattant donc tout na sous question là donc vraiment où est les kaki na ebi ki déjà bango de bada na kata carrément roboy mais biso donc de ebi ki to sala ya malamu oyo bino boko sepela bo mona bien que ah te ba geno vraiment ba ko changer mo loko mo roboy na ebi ki bo kamwa jubo ka ngap na pa na zo yemba na obeta musique mo parce que bo kan sakate na obeta ka ba jara no c'est ben so ndeni e ko zala mais tu bête moi ndenge moko boye pe mta yo équipe na ah nzimbo abulaki nini parce que nazana ba massa na ngai parce que ça idéologie na biso neto na obule que un jour tout bête ba genre moko boye ba massa na waze belé na j'espère oyo kaka quand même ba massa msusu ba guitariste ngazo ba surtout ba guitariste bazali ne massa na ngamo bazaka na Irlande Newell ba ebi ba yo kaka musique abetaka asa guitariste mazu beta zo yemba ndeti ngana no betasko no beta drum nazo yemba comme ngana no beta nazo yemba mais no beta ndenge ba bilo ni no beta na kati donc on comprend donc pour dire que no yana ba ndenge na ngamo boy na yana ba ndenge na ngai ngai moko parce que osinga via wilo longoma na pesi ba mbote skazali ya koma na chat ye pina la pina ngoma na leader mais ngai sikoyo leader na no zaka toujours na drum na beta pina ba chelinga pina ba groupe na beta mais na ba instrumentiste ba beta mais na beta ngam nazo yemba to drum pina liboso we pesi micro ba leader za liboso ya nga pina za la drum ba chango pina no bloco tout donc bien sonorisé na beta pina katu ça nazo yemba moyo ka siko ba chango. Merci artiste, c'est vraiment au sololi mboka kaka ndenge za kana passer la deuxième question pour na o yeze émission to bouger bango o les kaboité artiste c'est jamais malgré un encadrement avec les grands journalistes triple B na ça bino masolo yo côté les masa côté l'enkilo masolo yango yo to baki mingi total avenir o les kana o les kaboité to bouger bango donc na pire esprit
Donc Nengo Lobby mokili landi vient na Maurice Memele le boss les grands Katangé Guy Molasi artiste engagé yo moi Ntweke moi Capella pour rôle kaboité artiste pour déjà l'équipe boyer au bétani sur notre triple B mokili confirmé au 4 continents confirmé Scandinavie pour Oeza viser Scandinavie moi Capella kaka donc moi Capella vient ngai vient ngai lycée Mukenge di prêtre na Scandinavie prêtre na Finlande ba vient na kala mingi te petit nozo kwa ngambu moi le moi mukeka ba actrice engagée ba sepela ba maman qui oui message na ozana Capella ya message pour mingi za message parce que peuple fouli OK ce qui peuple au continent mutema ya c'est na la diva kilo ya Congo et s'il OK on sait jamais quand ngi zalaka na regretter à trop na regretter à moi le mukeka na kaba to bijou na fallait bena dou mes alawana moi so dou mes alaya on yo kanga ipe na ndenge mo boye tu vois na lo bandeni na lo bindeni nga za imta liboso te na lemta chanter mais na usala yango mais na imba mais ngai vraiment so na beta do ngai nzembo na za drum do zo ka vina ke drum ezo yemba do skize nga na donki mbasi malheureusement on mena na yaki boy na yaki taka na uti France na yaki kaka na Suède ne ba na Suède na yaki pona na sa bulo mo boy vite fait kaka lundi na zonga nanga mais to kutani kaka direct kaka na bola donc libanga ba yebi les grands journalistes ba na bandal surtout bino boyebi et dans na kutani pena na to kutani dans nzoto quoi donc pour moi na rolo baké et na chant ezali mais mingi batterie ba yo kanga na ba imbulo na beta artiste na kachiote bon na zongi sous question ngai moi le comme qui pour balobi déjà ba parcours na yo qui oyibi musala moi je te félicite aux agents Karaneti biso tozo bunda qui un jour to réussir dans makambo to changer quand même les données il y a makambo to changer ba données à presse to changer ba données à ya ba ministère rien n'est possible to loba so ko sana ko ndima tout est possible to yebi lobité to changer ma solo na presse to changer ma solo na ba nduliste na ba musicien to changer ba message moi message kaka moi message on a sengi moi Capella kaka kanisa la kasena na la diva CP là pour ya lobaki petit na ngai triple B maman na ngai Nick Moluka lokolo loboko na Bruxelles balobaki mission ko yamba wana apesa message pour mingi za message pour loba la voix du peuple c'est la voix de Dieu et okay, donc moi message comme moi Capella kaka ba maman oyo balingaka biso bandeko balingaka biso bana Stockholm ba découvrir na minute moi Capella kaka o ba ko ba ki artiste anyataki et passer na question ça souka pour l'événement il y a mokolelo samedi 31 na Paris ouais on sala on kaka do ki bana Stockholm oyeza Congo ya sika boyoka bola azoko panzana micro oyo ngana azana nga drummer mena ko sala eloko moko oyo basala te kasi ngana ko sala yango na ko beta drum pena ko yemba bokoyoka yango bana Paris bana Strasbourg bana Colmar boyoka Bivens Konga akoyembaka un jour bokoyoka ye donc voilà quoi. Ok, merci Karanenge Zalaka Bivens Konga au sololi après triple B à risololi comme sonenge Zalaka donc on a risololi na moni ma sentiment que delu na zo bulemba la mako vie na ngamodo kwa mbarambo les grands bois donc ba delu rango yango do sololi ngana risololi donc moi je t'encourage et na zo passer la dernière question na ngai question mon truc capital pour na moni baluba à ton nord et surtout ton nord baloba to tambola na événement on prendre vient na ngai tirer ya gula kaka ndenge zalaka na Paris wana vieux mo loba ki mwana malamu ayokaka do mwana mayele ayokaka toyoki to landebe de loger ba vive dona masolo yango yo événement ezali moko concert lobama ki awa ba collègue na BCBJ pour zama masakuna na asir sege minyo manyata mon secteur malgré bazo bunga banzela mais bakozonga na raison un jour bakozonga na raison donc ndenge zawana message ni nous ana ngo pona construire za annulé en plus il y a une grande marche ya ba combattant à Paris bana Suède bakendaki partout bakendaki to lo biso mingi za makambo za na diaspora to lo bela mingi ba news et question na biso ya suka eza ngwana et aux message on ndeni que construire ça annulé et makambo na Paris est changé mais ba combattant ba ko siéger toujours na Zénith
peuple donc confirmer batou bayeba vraiment que journal là samedi za ndenge nini na Paris wana ozana batou kuna ozo appel awa tozana petit soza comme Stéphanie monsieur là akoza yusu ba image na Zénith journal samedi so Congo ya sika mwana biso ayiko changer ma solo akozo la biso message na Congo ya sika ko biso presse tuyaka place peuple ali biso tuyi donc tola sa position na biso place peuple ali biso tuyi message na yo na annulation conseil ya JP conseil des athées et marche munene ça na Paris et message nous ani na bandeko ba kolanda na Congo ya sika ngana wolo ba message zakara ke parce que na leka avant na ya awa na Suède na leka ki na na Château Rouge na omona batu na ba wolo ba ke bamsusu concert ezala bamsusu ezala te mais vraiment ngana wolo ba ke papa chéri na peso mbote skozali vraiment et ça lika bien ça li bien parce que ngoza la bien te biso to zala rawa to mona yango ndenge zalaki tu vois donc moni bazeni to abete ya liboso ezali à l'aise mtaip na la TikTok kwa ya ko type concert à CPJ mais ozo mona ki batu vraiment ki bazo kana makile tanga yo linga ozo beta musique ozo sepela na kata kuna na salle batu libanda bazo zoka batu bazo kata na maboko ata yo moko ezali sengote donc pour moi il fallait pas que beta pour moi n'andinga bien fallait pas beta donc ndepé salami boy celle nango bien ba na ba palais donc mais nazo coup de chapeau vraiment na ba combattant vraiment ça pour na mboka biso tout aux wana toujours souhaiter ka mboka na tout ça la bien tout ça la paix tranquille ba famille na biso baza pe kuna baza la paix tranquille donc tous les la trotter donc tu vois donc pour moi tout ce qu'on a nous mambele kana nous température ezonga na nous bien tout dans ce précédé musique ezonga kana ngokaka mais na moment où tout ce qu'on a nous allons boy et ça la paix biso bien biso mon conscience na biso yebi pourquoi na moto passer temps oyo to yebi biso no to yebi tu vois tout peut s'attendre à temps donc pour moi et ça li nango bien et ça li bien que to kake après conseil on to ka ko mta kufaki parce que ngana kati wana za ba massa na ba betara na BCBG na net na petit na ngai mo betara Sainte kuna Cédric na pese ba mbote ya trop ayebi ngai ayebi ke makambo ya solo ba lobi ya solo parce que ngona attend so ngo beta tour mo bondeza la rapso ya misi so to komi na mboka to beta moins tour beta tour kutena ba petit wana par exemple kutena combattant mo baki ba bombi yo tamsu na cave ou ba kati ba pota ozonga kina ba pota o yaki no bien est-ce que famille c'est pelaté le papa chéri pe a risqué ki comme na bana batu na ba condition ya boui comme bana batu ba komi na poto ba munyo kwa ba kati mo ba pota parce que ça y pena ndengwana tu vois donc ça lit bien ba massa va na ba tranquille donc ata soki ba ye mais ba c'est na ba ata moi ba tout quoi ba beti mo ba 6 donc mais conseil betami na ngote pour na ke température ça la nango bien donc ba combattant vraiment coup de chapeau na musana bino bozo sala vraiment donc bozo bundela toujours mboka ça la bien pour moi vraiment donc on a ngalo ba ya ngwana et ba mbote na ngai ka ndenge zalaka donc na pesi massa na ngai mazebele na Paris wana pesi Rigondombas ya pesi mbote appel masqué na pesi massa na ngai Junior Barça na pesi ba mbote ya trop na pesi bandeko langa msusu bazala Strasbourg na pesi ba mbote ya trop ami Didier Biki Rouge John Scott na pesi pe Clémence Mathéus Bambote et na pesi Dédric Tata Bambote ya trop donc na pesi famille penamo Bambote ya trop na pesi Bobo Bambote ya trop mère Riguette Bambote ya trop donc tozali awa Botelo velanga papi Botelo na pesi Bambote donc ba cadre ngapna na Suède donc azali penano tranquille quoi. Donc bah mbinga bien donc chinyama la pesi Bambote ya trop donc voilà quoi donc dans ngai tranquille ngai vraiment na moment na sepel na ngai ne conseil betité ça ngai plaisir parce que ngoza la mabe tu sais pas na mamour boule na boule ba massa na ngai aso baye aso lobi ke moko ta so ba tu bien beli ba quartier pota les a passe na biso artiste omoni ça pena bien ba massa ba vani bon ata baye mais ba vani ba parler ba beti na bangote et ça peut bien pour respecter pe quand même. Diaspora pour respecter bango et ça lit bien vraiment pour moi papa chéri vraiment dans ces pays vraiment parce que aux zongi vraiment au comprendre parce que vous on comprendre pour via non on est d'aller aventure à moi pena no parce que ba yebisi pena ba c'est na ke ba makambo nezo kende et ça la mabe ata pa na yo te mais ba artiste na yo ba ko boma betam super artiste no moko siko
il me donne un problème. Donc voilà quoi. Donc, merci kaka ndenge tokomi na suka émission na biso. Donc balandi ya www.congoyasika.com to bouger bango bouger émission kangi Scandinavie, Finlande, Norvège, Suède, Islande, Stockholm, Kumba, côté le Masa, côté l'Enkelo. Et to komi na fin na biso émission kaka ndenge zalaka vina Maurice Premier, hein, masolo yango yo vina le boss, masolo yango yo artiste yeyo, alobi tolobi mingi. Hein? Les artistes de demain, mingi le messager du peuple, asoli mboka, oyo koboya message à garçon oyo, le faut ça muta Facebook pour nous compter comme n'importe quoi. Bon ndenge zawana na ko pesa ba meilleure vie na ngai année comme na suka et toujours clôturer année et à toute ma famille qui me soutient, famille Kouchi, hein, le gouverneur Titi Kouchi, hein, Triple B bi mutu na ngai akala, sans polémique, mutu na ngai akala, hein? N'a plus d'esprit. Écoute le gouverneur. Bonjour à toute la famille. Tiffany, Jardel. Donc, merci vraiment Yoebi. Il y a une malamba. Place au Ali. Gros merci. Gérard Ntona, Ilakata Kinga, Percy, toute la famille Kouchi. Gros bisous. Anesili. Et à ma propre femme, maman Ouyaosala, beauté, journaliste à Bogar Boy. Sarah, hein, wana maman na Véron, bino boye mokileye donc merci. Batu nyoso balinganga banana manzila, batu tout o balinganga do ba oneli kamana jeunesse na bino yeyo. Artiste ngana ko remercier yo. To komi na fin émission na biso donc Eric Photo na Simakuna donc les réalisateurs les plus intelligents depuis réalisateur babanda sans polémique, sans tabou. Donc je aïe ko changer ma solo. Donc bimisa bino ndena film Eric Photo. Donc vient na Eric Molasi. Na quantité na ko pesa tamwa débat tout monde. Ouais, na ko pesa dédicace, na ko pesa dédicace. O ezato bouger bango to komi na ba fin année, dédicace est très important na ba lingaka yo. Pour nga eza mingi peuple, nga na jeunesse sa peuple. Donc son bino do tanga ba kombo awa donc to keti lobby. Donc na pesa ka ba fan na nga ya kan Luka, hein? Ba masolo yango yo. Ba fan na nga na kan Luka. Bokoma, na kan Luka. Triple B yo. Jeunesse na bino yo doit faire nanga kan Luka. C'est ça kan Luka hein côté ba ko kosa un message mais jeunesse na bino yo na kan Luka. Donc je confirme de mabele singi toujours ba yebi le petit nanga mbweza et dingoe tu bambalo ba petit na biso mabele de vient nanga agazul zuleman version autant l'émission yo artiste na yo petit na yo à comprendre sens idéologie à comprendre vision ya awa pour peuple et solo la awa peuple zana mibeko awa poto mibeko sa mibeko bimi libanda. Car on est dans la carrière, artiste n'a pas payé moi de dédicace. Mbang, on a fait une émission, on a fait une émission, merci. Ouais, merci. On a fait ça merveille, la famille Nangai, famille Nzilangani, on a fait merveille na madame Nangai, donc Clémence Mathéus, on a fait Mbote, madame, on a fait Mbote na ba Nangai, donc moi Nangai à l'égresse, on a fait moi Nangai Nolan, on a fait donc famille Nangai na Mbote, on a fait surtout vraiment donc on a bossé na vraiment té na pesi ndeko nanga ya mbinga na mboka oyo bobo na pesi bambote donc na pesi madame na ye get bambote à trop donc vraiment na za vraiment tranquille quoi na ye pena Suède mbala liboso na senti pena Suède na ndenge na ngo bana kin Suède na ndenge na ngo mo boye donc ici c'est Stockholm donc ici c'est Stockholm quand on a lobaka donc ba merveille na tout le monde quoi. Merci beaucoup. Donc merci Eric Photo, aussi si l'émission Nabiso, Karanenge Zalaka, je reconfirme encore votre humble serviteur. Je suis encore ressollicité. Pour nous solliciter dans la soirée les 15, na Kangi Masolo, Guilain d'Or, Masolo Yangoyo, les 31 les sous ba solliciter ngai je ne sais pas moko na Scandinavie donc na partout na ko limon na bina Norvège na ko limon na bina Finlande na ko limon na bina Islande je ne sais pas moko ba inviter ngai une grande soirée et vous allez 31 décembre à fête à fin d'année ba inviter que je ne sais pas moko en cadre de soirée merci sous bana Stockholm nenge popesi nga chance wana no petit nga nyata bao merci soirée les 31 tokuta na ba koto na pas tout fêter ensemble biso nzamba sungi biso comme ici soirée. Donc merci mon frère, moi je t'encourage et bonne chance. Nzila malamu Congo ya sécurité kayote, Congo sécurité yo atana ba Paris to Hollande on a sima donc merci. Émission na biso donc Sili a wale toleki.